Nangate ngala yebi tala ngala za danseuse akala ancienne danseuse abina to sala pe ba kombo na balemba pe goya pete mona muluba eza kombo yo na ositaki nango lelo 15 ans na kombo goya pete oyo ngala yebi centralina azaka ba fille o balingaka mingi ba fille balingaka mingi ba nini ko bisika orchestre ezali bana matongine balingaka ba fille au chewana balingaka ba loyenge ba concert banini ba bien ba concert neti ba ya Kofi ba jibe banini ba kotaka ya bimala condamné nani na condamné mutu te parce que ezali kamuno ya zuwa ezali kamwa zuwa biso basi to tikala jamais retonga mboka na mona te minda ku moko ba bisinga ke moni immeuble obeza na moi simoko pa chara moi mirazati nyoso ka mibali biso basi le rebomara biso eza zuwa. Merci beaucoup zuwa. Alors poto kabwana opesi conseil na Sandraline Babote nini oyebisi pe bibisi nini po ba guerre wana en tout cas et ça là vraiment pas si makasi et ça Merci beaucoup déjà à tous mes fans, à tous mes abonnés. I love you so much. Donc merci pour l'attention particulière, merci pour la confiance que vous me faites. En tout cas, moi je suis là rien que pour vous faire un bon travail. En tout cas, salutations à vous tous, salutations à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davline, salutations aussi à Noël Kikiani, monté mes mamans Titi Kikiani na Kati à London, maman Miline Zemba, monté mes papas tous pépélé Mbetolo, maman Eli Kelemba na London, Noana, champion Kaembe na Kenya, Blaise Kavaigwe, Chalet. Bambo Tebele, la fan nanga ya Kenya, Charlie Jogé Dia, la joie de Pichuna, l'hymne national na Katia France, et bisous à ma maman chérie, maman Kati Bakisa. Voilà, aujourd'hui je reçois Goya PTPT, donc balobi moi na muluba, moi si ambinga, moi so na la kola na mupende, abambo mupendo zoka. Toujours na Kata Libanga TV, Canal Futur One, Africa Promo 243, Pesaka Bilengi. Mais nous allons parler d'un sujet vraiment très important. L'actualité nous oblige, on ne peut pas s'en passer. Vous le savez très bien, Baran de Zole Kamikolo entre Sandraline Babote na Bibicia, Bibi sucre. Donc Bibicia, automatique. Bibicia, qu'est-ce qu'on a d'un côté à JB? Bibiche. Voilà, Bibiche. Bakatane Bibi. Est-ce qu'on entend comme danseuse à mes miens qu'on aura signé na Bibicia. Mais comment ça ya Bibiche? OK, Bibiche. Après moi na lemba bando fan awana Kilicha. Oyebi très bien, surtout. Ça. Il passe n'est pas où t'es kokufa et ça les biso passe en tout cas bah courage donc ils ont makaboyaka donc voilà mais ils ont le lokomoko goya pete yo pe moi na lemba oyebi masolo oele kimikolo na internet ils ont tambola trop rando wana entre Bibicia na Sandraline Babote Sandraline azolo ba ke Bibicia aza faux abanda obima ya botole ba mibali trop série ba obina na quartier latin donc ils ont ba vina bino boleka bongo et surtout pe sérieux on obina pas dakumuda. Ouais, merci beaucoup ma Betty. Omoni biso ba danser biso te ndeti ngana tika déjà monde qui danseuse wana na commence qu'on a monde qui chroniqueuse. Omoni na monde qui danseuse. To tia représenter motema na ba leader te. Ba leader nde bazana ana mwasi na ye. Leti président Kofi Olomide motema abord amike Alia tera président yemba mwasi na ye. Ali azo honorer mwasi na ye. Suko yo cha motema 100% poigne. Président nga Weranson a honoré Sylvie Mapata, maman pasteur.
maman exaucé na Gladys donc azo honoré de moi si na yena bana na ye suko yo che motema pona nini donc ça la rapenza bien te yo dansezi oyo luka musala na groupe linga kutuke président wana afula yo okendo bala eza honneur ya groupe na ye ke to mo na BCBG to bali ça danseuse kingani moi na quartier latin lelo soki danseuse wana bali na bosanité camarade nanga motema lingara mingi Mamita Zoma balobi ya quartier latin danseuse amune na mboko mboto no bisiko zali donc neti Tazoma rumé na quartier latin Tazoma rumé na quartier latin Tazoma à subir malheur bonheur nyonso oyo ba qualifié na quartier latin à supporter. Obi ke Tazoma aza les danseuses o lelo national beta to parmi ba danseuses o basala combo o ba bina afingama anzima nyonso ya mabe ezaka Tazoma. Oyo Tazoma za tire na quartier latin. Mais c'est quoi ça problème ni nango wana oyo ba danseuse na ebité ba ça pe basi oui to boyi na biso to boyi te boko lingana na bino ndeza la président lingi danseuse mais sikoyo rando ezalaka so président lingi danseuse oyo après lingi su oyo o na oyo ba oyo kana te ndeza yaki Sandra Lina ba beauté azoswana na Anya Star après comme sous selon na Anya Star comme na BBC lelo comme sous na ba Fivette Mayamba ba koti makamwango ba komi ko finga lelo BBC mamumuluba wana mutu nanga onga na simisa micro na toye ko lycée musala o ensemble na l'ingénieur Dave Mubama mamumulu papa siliki yo po ebi makamo ndenge etambola eza pas mingi bo limbisanga pardon bisika bato ba mela diamba soki nano mela te longwana po milinga pela nsu ko langu so ko lekana bato ba bimisango ça la rapenza bien te toi mona ki danseuse basi baza tali basi kitoko o le sera fani pe na libala à PCP kilo les meilleurs mais to sambria trop moi net ba président bo limbisanga bo ambria rabana batu bo cha bango do ambriema bo kanga rappel susu so mo ne simbité tika na yo tika mo na bato kende na sa la vie na ye nga sali 4 ans 5 ans mais 6 ans et pas d'Akoumou da Newman ex-président là comme évangéliste Kimbuku sous Christian donc bisika zali bambote na yo lelo oyo na tikolo mone lo mabe mote azwa biso lo la bana na ye kutia bando linga te ke ba mibali balinga biso po otela ke toza exposé mibala bakisi mibala maladie de mibali nyonso ba mona ka danser ça lo mo lo konere lamba tombola so na kelanga na terrain na rose mo 500 lo bi pe na nike na sai na lati na rose ma bodia 1500 na sai na lati yo mo na sko ba linga te président malamu a protéger ba danseuse na ye ana mwasi na ye okelelo to benga ye mama présidente to respecter to bike maman respectera maman présidente ou bike président dans la moi sneme na se wana pe boliat kande la bara mbisi pourquoi alo jota yo mais aso fula to le ka be tape wana mais au moniteur to bike za ba président ba l'excellent biso ba air so na tali na air wana zalaka danseuse na lelo na age na komi mo bendo ki avi na pesa ka yo moko to linga ko kangara ba noko te o ba papa le kite ko papa le kana ndo kite ta o ba linga ba luka libala lobi mamwa lobi ngo ya sana na kanga yo na nya loka yo c'est ça jibe to eza kofi olomide donc ya vi na eza yo moko po jibe jamais présent na jiba faine ka boye a voter au Sandra Lina ba boter lelo comme na groupe na ngate ngala yebi telanga na danseuse akala ancienne danseuse abina to sala pe ba kombo na ba lemba pe goya pete mona muluba eza kombo yo na ositaki lango lelo 15 ans na kombo goya pete o ngala yebi Sandra Lina azaka ba fille o ba lingara mingi ba fille ba lingara mingi ba nini ko bisika orchestre zali bana matongine balingaka ba fia oshewana balingaka baloyenge ba concert banini ba concert neti ba ya Kofi ba jibe banini ba kotaka ya bima la reine de l'Opel avant bima la reine de l'Opel azara liboso sondanga na bien la quartier latin sondanga na bien la quartier latin so tali ba image ya Sandra ya kala oya ennemi nani dans mo babine ya Bercy boy balata babema mo be koya boy wana Sandra mwana muke wana kutu ayebi ko bina te ba ola kisaye wana Sandra bo bina te
basérie wana Sandra ye quartier latin sika wana ayebi nani kobina te baolakisa Sandra omoni photo zonga canon na le passé pour te comprendre lobby obisika otokomi to lingaka te to wela te parce que nga nyoko ami na monde ya musique na yebi muto abanda boy c'est comme si po côté la BBC après sa sœur na yo ya lemba to ndenge nini po boyebani to nini po eza rendre entre ya bango na bango babina rappeur orchestre moko à l'époque na quartier latin na fingi mutu te na critiquer pe mutu te na besoin que ça ndé mutu na le passé to zonga na le passé na na robe na lola tango mingi bela so bakanga ba photo ba bomba ya noir et blanc mais mukolo na komi na vie ba yobimisela ngango ti comme na repelele au kamwa toujours ndenge pe vie na biso eza donc photo zonga kana le passé tonga sali clip wana ngala yebi ke ser na nga bibish ser na nga bibise bisi koza ba mbote na yo parce que on tota mwana mina gonzi la sexy na Aminata parce que Aminata na BCBG Aminata na BCBG abina na TH mina gonzi ya sexe mitwa za Dubai abina basera tota mwana mina comprendre wakutu mina abine pas boziana bas poser nga bozi bisiko za bambote belé donc basera ennemi gona kanga lipute mina bina ya clip wana ya bibishi baseri wana kutu awuti ko binisi basera me basera bazaba binisa bana na mariage pas taka ana famille chrétien li passe na nanu pasteur aye kolongwa aye quartier latin lelo o eti lelo elekela rabatu o li passe na bandolo baki un jour na yeba kango na se souvenir lisusu to utaka la mina gonzi to bima lemba to kuteli na li passe ya bibisia ya pasteur o chokufa na okama kunga bazel longi moko na biso ke se bazaki basi ongo baki ya bibishi donc a pensa vrai li passe do bazaki li passe ne ba kokanaki na façon moko po to teli mama ba bibish mama ba bibisia baza ndenge mo na bibish na ba bassin na ba do za ndenge na bango kolo bassin yeli susu alobi vitamine a bibisa eza lokuti za ndenge famille na bango eza ndenge famille na bango ya bibish li passe na bike ndeza wana na bike musalo bo sala eza penza dans la binote un jour botikango ndena sambela kanzambe un jour BBC a otika ka musala wana a obala ka ofana ka ndako na libala po pesa nzoto ne poids yango lelo ekokisa mi mais pourquoi kombo netanga makaka na ba master ne wana ba danseuse mabeti na vie faut assurer na yo on comprend so na sombi el kabelo na ngai ya $50 et bimisanga pe kitoko yo so sombi ya $500 pour les aguna c'est pour le sommet à $500 là monsieur botate au sommet na qualité na omoni ko koki mais ngana aussi ba $500 na bi keza calcul pour na bana love god aza précise aza merdia aza donc on se ba kabela $50 mais sona chango pe ba planter nga pe ba lisenga bien na ma pe kitoko donc il faut assurer na yo ndeto za minute oyo condamné nani na condamné mutu te parce que zali kamuno ya zuwa zali kamwa zuwa biso basi to tikala jamais retonga mboka na mona te minda ku moko ba bisinga ke moni immeuble obeza na moi simo pa chara moi mirazate nyoso ka mibali biso basi le rebomara biso za zuwa. Merci beaucoup Zoua. Alors poto kabwana opesi conseil na Sandra Lina babote nini oyebisi pe BBC nini po ba guerre wana en tout cas et ça là vraiment pasi makasi et ça là vraiment kitoko côté hein et puis boza déjà mikolo BBC aza de na bana donc moni et ça là vraiment malamu te oyebisi bangoni conseil na pesa ke moi ça za le quoi flair kitoko silaka to profitera mingi na temps auto za bu jeunesse au moins ngo bali boy mobali wa bali yo a supporter nyonso ya yo a somba na famille na yo lelo soko kufi eza maboka mobali wana pour assurer famille na yo ke ngala zui beti masenga komi yanga siko na temps wana